Yenga, Tolimto Banda programme, nous sommes bon de Mokoloma Lelo, Mokoloma Yenga, le 12 décembre 2021. Tout à l'heure, ma téléphone a vu tout à la mode vibreur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soyons concentrés. Nous allons commencer notre programme de culte d'aujourd'hui, dimanche, le 12 décembre 2021. Observons nos portables et mettons-les en mode vibreur. Soyons concentrés pour notre cause d'aujourd'hui. Allons demander un cantique d'ensemble au papa dirigeant qui est choisi ou sinon à la maman dirigeante qui est prévue. Et après, nous demanderons à maman Maya de nous donner la prière d'ouverture. Levez-vous s'il vous plaît. Si wanzami ukatsira mukimwana si wanzami ukatsira mukimwana kyame tena mese salu kyangunza nzambi si wanzami ukatsira mukimwana kyame tela mese salu kyangunza nzambi tusagile salu kya nzambi mukeleka tusagile salu kya nzambi mukeleka enzambi bangitwa fuluka. Tata mwana ake tata mulimo santo tata nzambe kolo eso pasi mokimbangu kiangani mulimo santo nzambe na biso papa nzambe na biso tata mulimo santo pasi mokimbangu kiangani na mokolo ya munene oyo nzambe na biso papa ovandaki na kiti no ya bokonzi po biso bana na yo tokumisa yo tosanjola yo toyembela yo tosalela yo po oyo bongi na lokumu oliaka esengo nzambe na biso mokolo ya monene oyo tokopesaka yango epai na yo tata molimo santo pasi mokimbango kiangani papa biso bana na yo toye na rendez-vous toye basani ya pamba nzambe na biso tobengi yo tata molimo santo pasi mokimbango kiangani oya kozala na biso na esika oyo programme nyonso totika yango epai na yo papa semaine mobimba yo bateli biso tokomi na esika oyo papa mingi toye totondani na mikakatama ndenge na ndenge toyekotika mikumba na biso papa tosengi papa obenga nango ekende mosika ebandela programme mpe suka programme tobengi nzambe na biso ezala longo na biso papa bana na yo baza na banzela tosengi okomisa nzela na bango mokuse baya tosala mosala na yo programme nyonso tobengi yo nzambe na biso ezala na biso papa telemi liboso ya kokota zamba monene koleka biso ide ya bomoi papa tosengi otelema na makolo na ye oloba na monoko na ye mayo ya kopesa biso emuta epai na yo nzambe na biso tata molimo santo papa si mokimbango kiangani biso tokoyoka yango papa tosengi ofongola biso mato ya molimo toyoka tobomba tosalela mikola suka tozela yango eyala papa tosenga nini papa tosenga papa oyebaki esengeli na biso kimia tosengi na nkamba ya Yerusalemi mboka tata mwana mpe tata molimo santo vana kimia wana tosengi yango na kati ya paroisse ya Blanc-Minier tosengi yango na mokili mobimba pose ligolo epesami na yo papa 4e génération mokili oyo moto kotambwisaka yango oyo elingi oyo esalama na mokili na yo tous les 3 Congo RDC Angola Brazzaville tosengeli yango kimia yo mopesi na kimia na babeli kombono na bopito na baboloko bisika pasi ndenge na ndenge papa tobengi yo ozala na biso ebandeli mpe suka programme nyonso tosengi ozala na elongo na biso bana na yo na komba bino misato ya vule tata mwana mpe tata molimo santo kosengelaka maso amen tata mwana mpe tata molimo santo tokamata mokanda mwa nzambe totanga mokanda na biso ya liboso na mokanda ya psaume 119 versets 121 à 128. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, prenons nos Bibles, nous allons lire notre premier texte d'aujourd'hui.
Notre texte est inspiré dans le livre de Psaume 119, versets 121 à 128, où nous avons la Bible électronique par le téléphone, où nous avons la Bible papier, nous avons nos Bibles à nous. Mais ayons une Bible. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Vous avez la Bible à téléphone, font le téléphone, sur notre Bible à papier, la Bible est allumée. Tout le temps, à Kamokana Manzambe, pour tout Messanaka, tous à la maîtrise. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'observe la loi et la justice, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie les biens de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par les orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse, qu'il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au premier tour des cantiques. Nous demandons les prestations de chorale selon l'ordre que nous avons l'habitude de suivre. Merci. Likambo oyo yako mikisa loposo lino lelo yo ekokisi mikukama tata kimbangu oya kigona biso tango ekokisi pelisa bana na yo Ipai biso loposo lino azali Kinole no pasi ekosilaka te Akana pasi abakoko bamonaki Tata kimbangu yukela biso mawa Likambo oyo yakobikisa loposo lino Lelo yo ekokisi mibukama Tata kimbangu oya kipona biso Tanto ekokisi pelisa bana na yo Ipai biso lokoso lino azali Kinole no pasi ekosilaka te Otala pasi abakoko bamonaki Tata kimbangu yokela biso mawa Tata kimbangu kyangalia Lelo yo mokili mobimba Mokomi na pasi Kibangu paseleki mingi sepelisa bana na yo Kibangu paseleki mingi sepelisa bana na yo Tata kimbangu kyangalia lobini Lelo yo mokili mobimba mokomi na pasi Tata Kimbangu paseleki mingi sepelisa bana na yo Kimbangu
sepelisa bana na yo. Kimbangu, Kimbangu, aseleke mingi, sepelisa bana na yo. Tata Simon, Kimbangu, aseleke mingi, sepelisa bana na yo. Tata Simon, Kimbangu, aseleke mingi, sepelisa bana na yo. Tata Kimbangu, kiangalia Nabi
yango nini ekolo nakofa kimia na bomoi bwanga wete nakomitunaka ekolo soki nazali ekelamu na yo yawe ekolo nanga yawe ekolo nanga tango nini nakosepela kolo libondeli nanga ekolo ngambola ngai yango nakufa libondeli nanga ekolo ngambola ngai yango nakufa yawe ekolo nanga yawe ekolo nanga tango nini nakosepela kolo libondeli nanga ekolo ngambola ngai yango nakufa kolo libondeli nanga ekolo ngambola ngai yango nakufa.
Muledi mubyatsi twanungira Tatangeye ikituri Utusonge nzira fumame Ngule myoyo myo vyapinga Nyatona ku wakuse Ngule myoyo myo vyapinga Nyatona ku wakuse Tatangeye ikituri Utusonge nzira fumame Ngule myoyo myo vyapinga Nyatona ku wakuse Ngule myoyo myo vyapinga Nyatona ku wakuse Tatangeye ikituri Utusonge nzira fumame Ngule myoyo myo vyapinga Nyatona ku wakuse Ngule myoyo myo vyapinga Nyatona ku wakuse Tatangeye ikituri Umusonge nzira fumame Ngule myoyo myo vyapinga Nyatona ku wakuse Ngule myoyo myo vyapinga Nyatona ku wakuse
là, il y a Exode chapitre 20, du premier verset au 17e verset. Nous allons reprendre nos Bibles pour lire le deuxième texte dans le livre d'Exode, chapitre 20, du premier verset jusqu'au 17e verset, les 10 commandements. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont d'en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te posteras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne sera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ta servante, ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain, qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Arrivons au deuxième tour de nos cantiques. Nous demandons les prestations à nos chorales selon l'ordre habituel. Merci. Natina
Hello.
esalanga likanke ezambi ose ubakundanga vavanza ubadiatisa basalesalu ubava ninakyo bika lumbu biau biaokea biaokea bika sanu biau biaokea biaokea ubakangila lumbuko ubakangila vulako bika banunuva 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 ubatangila lumbuko ubatangila vulako bika banunuva 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 bita lumbu biau biaokea biaokea bika salu biau biaokea biaokea ubatangila lumbuko ubatangila vulako bika banunuva 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 ubatangila lumbuko ubatangila vulako bika banunuva 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 bita lumbu biau biaokera biaokera bita salu biau biaokera biaokera ubatangila lumbuko ubatangila vulako bika banunuva 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 ubatangila lumbuko ubatangila vulako bika banunuva 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 bika lumbu biau biaokera biaokera bika salu biau biaokera biaokera ubatangila lumbuko ubatangila vulako bika banunuva 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 ubatangila lumbuko ubatangila vulako bika banunuva banunuva banunuva
mulu lendo lwanzambise ekyazeye kutumutuko ezifazi mufulu bazejokwe emono mbekakizeyekwe
3 prières d'intercession. Nous demandons à Papa Wilson de passer devant. Nous demandons à Papa David de passer devant. Et également à Maman Nicole de passer devant pour les prières. Tata Nzambe Kolo Yesu, Tata Molimo Santo, Bino Basato, Nzambe Semoko, Tata Simo Kimbango Kianga ni Molimo Santo. Nzambe Nangai, Nazali na kobanga pona kobenga kombo na yo, pamba te yo zali bule, yo zali santo. Moko te akokani na yo, olikolo, a na se, pe na se ya mai, yo zali Nzambe. Kasi ngai papa na makanisi na ngai pasi, misu na ngai pasi, matoi, monoko, maboko, makolo. Nakosalaka mingi, tokosalaka mingi papa oyo kosepelisaka yo te. Limbisa biso tata, limbisa biso tata Molimo Santo pasi mokimbango kiangani. Nzambe na biso tosengi merci mingi pamba te yo zali Nzambe ya bolingo. Okobatelaka biso tango nyonso. Soki lelo tosangani awa ezali hasard te. Okomaki yango depuis des millénaires, depuis des temps que na mokolo mwa lelo tokozala présent le 12 décembre 2021. Tosengi merci mingi epai na yo. Nzambe na ngai oyoki kolela ya maman, oyoki kolela ya papa. Biso tokobakisa nini? Tata Molimo Santo bapasi oyo eza kati na biso yo yebi yango. Pamba te ozali kimbangu, le révélateur. Okomonaka maye oyo ebombama na se. Tata Molimo Santo yokela biso mawa. Bana no mingi bazali na pasi ya ndenge na ndenge. Mikanda ezali te papa pesa bango mikanda. Mingi bazana mikanda kasi misala ezali te. Kanisela bango. Mingi bazi misala kasi pona koza bandaku ezali pasi. Mingi bazali na ba foyer na bisika ndenge na ndenge. Tata Molimo Santo kanisela bango. Mingi bazi bandaku bazi nyonso wana. Ngongebele mipo ete babala kasi mabala ezali te. Mingi ba famille bazali ko compliqué na ndenge na ndenge. Mingi yemoko Satan azali ko tsaba kali ya ndenge na ndenge. Tata Molimo Santo, Papa Simo Kimbango Kianga ni sunga bana na yo. Mingi babali kasi mabota ezali te. Or que lingomba oyo ba jeune nde ba kotikala na yango. Bango nde ba kosimba ba ko continuer musala oyo. Tata Molimo Santo pesa bana na babota ba mama to ba papa bazali koluka bana. Mingi toboti papa kasi moyen kodike bana ezali te. Kanisela biso, pesa biso la sagesse. Po ete tolakisa nzela oyo epai na bana na biso. Po ete basalela yo koleka. Tata Molimo Santo yokela biso mawa. Tosengi kimia na mokili mobimba. Kimia na banzoto na biso pe na milimo na biso. Yelusalemi asiko pesi biso totonga. Papa pesa biso makasi. Pamba te tokomi na pasi. Kotonge komi na pasi. Mokili ningani. Tata Molimo Santo. Sala o elingi yo.
bamaladi makambo ndenge na ndenge ezali na mokili sala oyo elingi yo kasi kobosana biso te. Bomba biso, batela biso, épargne biso papa. Molimo santo tosenge ezala kati na biso oyo elingi yo tika ete esalema onkombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Pour le programme, il y a collecte des offrandes pour lesquelles tu sais, il y a Batata Sere, pour la service.
Matonde matondo tuzivutla kwa belo batatu bandongo mutuvene kikesai luzolo mubaka fumeki musalisi na kumbwe zambeto tutonde loloka masumo beto katapa kwa mandosino tuvila kantama za opsono mukamiketu zamankena tando wala simulogo la kiki biselo ba kompediete mufulu ba meme mako atulile moko mukati kwa longo zolo ba kulavanga mukati kwa beto mukumba sei mwana monda vela amen. Santo, tu continuer le programme de l'histoire bon délire mokolo malelo. Tu rejoins mon canal mon nzambe pour tout temps la texte de méditation de l'histoire mokolo malelo. Yango et ponami na kati ya mokanda ya Matthieu chapitre 22 verset 34 à 40. Le plus grand commandement. Thème na l'histoire lelo l'amour. Bolingo e osanga kabiso o esala ke toza toujours na pasi na kati ya mokili pasi kati na biso pambate to s'attardaka na ba futilité alors que les camboisa simple. Nous allons parler là-dessus et prendre conscience. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons continuer notre programme. Nous allons lire notre troisième livre. Le texte est choisi dans le livre Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Nous allons exploiter le plus grand commandement, c'est-à-dire l'amour. Ces sentiments qui nous manquent, qui nous compliquent, qui fait que nous vivons toujours dans des difficultés autour de nous et à travers le monde. Nous allons essayer de l'exploiter sous l'inspiration du Dieu le Saint-Esprit. Matthieu 22, 34, 40. Si nous avons trouvé, nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Usambela. Kwa tata mwana pe tata mwalimu mosanto. Tanzambe koleso basia tata mwalimu mosanto. Tutondi bino botondi bokomisi biso na bonga oyo. Tango ekoki poto yoka liloba na yo. Tata Nzambe. Tata mwalimu mosanto. Ngala zali kaka mutu na tonda mbindo na se ya tango. Na mabunga na nga Nzambe na nga na kosenga bolimbisi pe na tango oyo na sengi bino bolimbisi. Na sengi te bo petola ngai bola tangai nazala kaka pe esaleli na bino makambo manso makouta epai na bino nde yango tokobimisa awa. Nzambe na ngai pesa biso mayele pesa biso bososoli po ete moko na kati na biso asimba liloba moko likambo moko pe tosalela yango na bomoi na biso tokoka kozwa lobiko na mokolo ya suka. Sunga biso banda ebale ti suka nkombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen.
Pour ceux qui sont venus en retard, nous avons commencé nos textes par le psaume 119, versets 121 à 128. Et après, c'était le livre d'Exode, chapitre 20, du premier verset au 17e verset. Le texte maintenant, nous venons de le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. On commence tata moi la petata molimo santo batata totanga ki nakati ya mukanda ya psaume. Nakati ya psaume totangi mipeko oyo epesa melaka biso bandimi tolanda na oyo tata Nzambe apesi biso. Tozwaka engagement ya kolanda mipeko wana pamba te tolingi kosalela ye. Soki yo ndimi kolanda tata Nzambe me oboyi kotosa maloba na ye wana olingi ye te. Yangwana nkolo Yesu alobaki oyo nyonso balingi ngai balanda maloba oyo ngai na zakote ya bino po ete po mona nzela ya lobiko pamba te mutu te akoleka akome pa ya tata Nzambe sans aleke pa ya ye nkolo Yesu mutu apesi mate. Tozalaka na pasi na se ya ntango bana mabunga eya. Banda tata Adam azala créé parfait, Ève pareil, babunga pasi ekota na se ya mutu. Et Satan a kanisa qui a possédé na création agonyo ko la biso tango nyonso. Ya mwana mutu moko azali na kimia azali te na bomoi na ye individuellement. C'est OK collectivement mutu pe azana kimia azali te. Bisika nyonso tovandi yo moko famille mboka ba pays ba continent kimia ezali te. Pamba te monguna satana aza kotungisa. Soki to mipesa ki na biso kolanda ye botungisi nde ezali boye te. Mais pas et to mona ki ke ye pe akobungisa ka biso to baluka to landa tata Nzambe epesi ye kanda na tango wana akotika ka biso kimia te. Donc il tambola ki ndenge tambola ki tata Nzambe amona ki ke il faut atia ordre. Au-delà ya betumbu nyonso oyo ya pesaki. Deba commandement oyo tokotangaka. Tokotanga ngona kati ya psaume ndenge totangi lelo ke tondimi na biso kolanda mibeko na ye pamba te mutungisa monguna eleki. Soki tolandi banzembo nyonso yembami awa toza kolela kaka likambo ya oppression pour lesquels tozela promesse ya tata muli mosanto ke tokosepela. Tondima kolanda tata Nzambe. Tondima kolanda kolo Yesu. Tondima kolanda tata muli mosanto. Mena nzela wana oyo biso tondima tozula engagement makambo ezali ebele. Ondima ndenge tobenga ngo la foi lukwikilo na Kikongo ekokite. Il faut obakisa ba acte pa inganga likambo ezali. Parce que ba acte oyo tokobakisa yango ndeko zalaka plus important. C'est pourquoi Bible aloba na biso ke kondima oyo ezangi misala ezali ya pamba. Na misala tosalaka. Longone, malgré moi ma négligence, oyo papa a dit que tu seras en retard il y a 10 ans, est-ce que tu as aussi un effort pour te réduire le retard? Tomituna. Mais tu dois accorder importance quand la misala te parce que misala les a élevés la biso base. Tu dois kozanga kobosa na mote kolinga. Yango wana nakati mukana Nzambe. Kolo Yesu apesi mateya na ye la kisingu ya tata Nzambe awa na se. Mais na enseignement na ye balingaki ko éprouver ye. Yango batundaki ye pona ye wapi commandement oya moni munene. Na mobeko nyonso ndenge komama. Tant tobengi la loi, c'est-à-dire ba nganga Nzambe ya kala, soki oyoki la loi, c'est-à-dire le livre saint. Kolo Yesu apesa ki réponse que ezali linga Nzambe na yo na motema na yo na makanisi na yo pe na makasi na yo nyonso na bomutu na yo nyonso. Mais yami balé na mwela ngani ezali yeba kolinga moninga na yo. O soki totali ndenge tokotambola na moya lelo pasi na biso ezali kosanga bolingo. Sur tous les plans.
Sur tous les plans, il y a raisonnement. Sur tous les plans, il y a pensée. Pour une petite phrase, on a battu botanie, mais compréhension et quotidien. Alors que c'est simple. Quand on a un raisonnement, ce qui vraiment va au fond, il y a monté manayo, au monde à quel cambo est à bouquet, au monde il y a bamba. En 2 mots, pour sauver la baninga du cambo ici. Mais il y a des choses à la cambo, il y a bouquet, au monde est béni musique, et qu'il y a musique pour la nini bolingo ezate. Aux angara, tous angara bolingo ezate, ils sont passés. Parce que dans le collège, pas tout le pas tous ange. Kuna bolingo ne mutu bozalaka. Ya mwana papa insistaka mingi na likambo na bolingo. Ya mwana papa insistaka molimo eleka mingi bonzoto ezala moke. Et pas yuza osa d'effort. Ya molimo eleka mingi bolingo pesi ya mona place nini. Alors que fond ya makambo zali wana, ezala Ancien Testament, ezala Nouveau Testament, ezala Troisième Testament ya tata molimo santo, le tout tourne autour ya bolingo. Simple. Et comme c'est difficile parce que biso tout c'est compliqué. Peut-être qu'il y a ça l'effort, mais baninga va être compliqué. C'est là et pas comme c'est difficile. Alors que pas nous sommes pas balingani, makambo comme facile. C'est pourquoi l'union fait la force. Parce que nangai moko na ko ça le logo oyo ba tu ebele ba ko sala te. Nanga moko c'est différent. Impossible. Yangwana balobaka bakoko na biso baloba musapi moko kosukola ke elongi te. Mais soko kamati misapi nous sommes itano kangisi loboko kotombola mai osukoli elongi. L'union fait la force. Mais on ne peut pas arriver à cette union, à cette cohésion, ceux qui te relingent à rater. Un semblant bolingo ezali parce que nous nous retrouvons tout de même. Mais si on te comme un rapport yangaïna mutu moko ou kati na biso tenge to vandi au monde a toujours entaché la difficulté la incompréhension aux anga bolingo. Pas penser biso possibilité de simplifier les choses par le pardon. Biso pardon est comment difficile. Comment se permettre de gérer yo kolobisa mutu te ti wana yo. Inconcevable, impossible. Entre-temps, sachez bien que tu ne vas pas te retrouver seul. Puisque Jésus-Christ a dit que ma place n'est pas Tata Nanga Eza Ebele. Donc tu ne vas pas être tout seul. Non, vous allez là Ninga. Mais maintenant, on dit Bamoté. Lola ni Noruka. Lola ni Ningara Ruka. Lola ni Yeza Ruka. Un petit jeu, Bolingo. Un petit mot. Mais il y a un mot qui est un mot qui est un mot qui est un mot qui histoire. Mais tous les histoire et pas immobilier banane n'engeni ni tatan zambe akela mutu. Processus est banane n'engeni ni papa baya bateya miso. Je voulais dire quoi par là? Nous voulons dire que l'ingomba o le tobenga église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Gimba. Ne banene benga ma ki twadi. Baninga na mingi de temps à réseaux sociaux. Mais nous sommes pas contact. Excusez-moi les termes. Dans les qui na Facebook, nous avons une question. Qui toi dit? Les amis. Mais peut ça la définition na tango wana. Qui toi dit c'est l'eau nini. Les autres ben en église qui mbangiste ne pas dire non ba benga qui toi dit. Qui toi dit c'est quoi? Ce qui fondement bolingo ezate qui toi dit c'est quoi? Bato bazana likanisi moko po batonga eloko moko qui toi dit c'est quoi? C'est ce que nous sommes. Maintenant, il y a été. Pourquoi nous devons nous retrouver là? Et nous avons tout ça. Et pourtant, à l'unisson, force à la ramakasi. À l'unisson, force à la ramingi. Mais ça, la nuance de ce qu'on a l'ingomba, de ce qu'on a parce que tout ce que ça est longo na baninga bon elongo na baninga na se ya hypocrisie na se ya kozanga bolingo poto koma nesikani il faut tout ça l'effort ya surmonter les kamboana il faut bolingo evanda na kati ya moko na kati na biso parce que toujours le bela bolingo simple mais ceux qui ont développé la musique au monde que na kolobela to kolobela lilo bolingo il y a 2 personnes il y a 3 personnes. Mais c'est plus grave que ça.
jusqu'au fin, il y a ma paroisse qui ne se supporte pas parce que Bolingo. Tout le temps, chapitre et banalité sous la Bible est presque aussi ça. Le mal, c'est toujours qu'il est dans souka. À quel moment tu allez prêt pour te répondre? À quel moment tu allez prêt pour te répondre? Mais ça là, vous allez le oui, mais le tronc commun. Bolingo yakati na biso moko oyo ko permettre que tous ala sympathique na baninga pour to yeba ko vivre na baninga. Et circuler mingi na ba image na ba téléphone ya bato. Les Afro-Américains. Ils ont la prophétie à Papa Simon Kimbangu. Ils ont la prophétie à Papa Dengenda. Papa Gangana lobela likambona mingi. Mais bangona bagoya. Mais n'oublions pas. Papa Menza dira quelque part que tant batona bayaki baye bavande pa ina yo. Ba kotalaka ndenge nini yo vandelaka. Bosembo na yo, bolingo na yo, ezaleli na yo, molende na yo. Ndenge ozali charitable. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés au Yongaï la Lobike, toujours charge. Nous sommes des échantillons. Mais échantillons, la misala nyoso. Ezala ndako, ezala baïba tonga bilamba, ezala baïba sala ba voiture, et la profession nyoso. Échantillons, c'est le basungaka. Basungaka, parce que pas yo niko la kisela mayele na yo, de na échantillon. Et pas yo niko la kisela makanisi na yo, nini ya malamo zala ina mposa na eloko. Na échantillon. Et tata nzambe tata moli mosanto papa Simon Kimbangu papa bango misatu ti lelo papa Kimbangu kangani aza ko veiller sur l'échantillon et l'échantillon c'est nous, l'échantillon c'est moi, l'échantillon c'est vous. Pour que nous vivons en paix. Mais elle ne pourra pas arriver si nous-mêmes ne sommes pas propres, si nous ne savons pas suivre. Et les préceptes nous sont donnés, les commandements nous sont donnés, nous les suivons. Mais est-ce que nous les suivons correctement? C'est la question qui nous est posée. Les 10 commandements nous sont établis. Ils nous sont répétés tout le temps pour nous permettre de garder l'esprit ouvert, de rester éveillés. Mais est-ce que nous répondons? La difficulté que nous avons, nous les Kimbanguistes, c'est d'être l'échantillon du Dieu le Saint-Esprit. Sur les 7 milliards, nous sommes combien les Kimbanguistes? Nous sommes l'échantillon. Ils veulent savoir comment on vit avec son Dieu. On va observer les Kimbanguistes. C'est vous qu'on va observer. C'est moi qu'on va observer. Est-ce que je sais témoigner l'amour envers mon Dieu? Comment je sais témoigner l'amour envers mon prochain? Comment je suis charitable? Comment je sais assister les autres? La Bible est vaste. Depuis l'Ancien Testament, le Nouveau et le Troisième Testament, les enseignements du Dieu et le Saint-Esprit que nous appelons le magistère. Mes chers papas, chères mamans, quel effort nous faisons? À regarder nos comportements, il y a toujours des petits anicroches entre nous. Nous nous attardons sur des futilités de rien du tout. Dans une même communauté, sans tenir compte des autres. Dans la même paroisse, on ne se comprend pas. Entre paroisses, n'en parlons pas. Ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. Toutes les raisons que nous avançons, parce qu'au fond, nous manquons l'amour entre nous. Mais si nous venons suivre Dieu le Saint-Esprit, si nous voulons sauver notre âme pour que nous héritions la vie éternelle. Mais Jésus-Christ nous dira bien, dans le domaine de mon Père, il y a assez de place. D'accord, vous allez réussir, vous montez, vous accédez au ciel. Pour être seul, avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit, mais c'est pour être avec les autres. Quand sur terre, vous ne les aimez pas, où nous sommes venus en expérience, vous allez les retrouver au ciel où vous allez être tout seul. Et c'est ici que nous devons commencer à nous aimer sérieusement, parce que quand nous irons là-bas, nous ne serons pas seuls, nous serons avec les autres, comme nous avons été, parce que nous avons demandé de venir, nous avons demandé de descendre pour les servir. Et nous trouvons les préceptes à suivre. Le problème se pose à quel niveau? Le problème se pose à quel niveau? Et maintenant, la charge qui nous incombe d'être les champions du monde, est-ce que nous serons à mesure de répondre? Serons-nous à mesure de répondre? Jésus-Christ est venu à témoigner la puissance de Dieu. Papa Simon Kimbangu est venu à témoigner la puissance de Dieu. Et maintenant, la troisième est donnée à vous et nous. L'universalité de notre Église
Elle n'est pas une utopie. Ce n'est pas un rêve. C'est une réalité. Mais cette réalité, elle va se faire avec vous. Vous avez un don. Et nous n'avons pas les mêmes dons. Mais maintenant, vous n'aimez pas votre prochain. Vous allez le guérir comment? L'amour, c'est une entité. L'amour, ça se prend en entier. Quand vous aimez deux et les trois autres, vous ne les aimez pas, votre amour est incomplet. Alors que l'amour qui est en vous doit être complet. Parce que c'est une continuité qui fait d'ici et là. C'est ça le phénomène de l'esprit. Le même esprit de Dieu, c'est celui-là qu'il a mis en nous, qui fait que nous sommes Dieu en miniature. Maintenant, la puissance t'est donnée de guérir. Comment tu guériras? La puissance t'est donnée de ressusciter. Comment tu le feras? Tu n'aimes pas les gens. Un petit mot, un petit jeu. Nous urbanisons notre ville de Kamba. Nous construisons notre église à travers le monde, partout où nous sommes, nos paroisses. Oui, félicitations. C'est bien. Mais dit-on, le travail sera un élément qui va intervenir à notre faveur. Pourquoi on parle d'intervenir? Parce que j'ai échoué à l'amour. L'amour du prochain, l'amour de mon Dieu. Et maintenant, on va voir, bon, comme là, tu as échoué, d'accord, on va voir, est-ce qu'il travaillait quand même? Comment il s'est donné la peine? Mais avant d'en arriver là, il fallait déjà sur le tronc que nous ressuscions. Le travail, c'est la délibération. Commençons déjà par le fond. Alors que le fond, si nous le ressuscitons, le reste va être facile. Nous allons réfléchir dans beaucoup de phénomènes. Tout au long de notre vie, de suivre Papa Simon Kimbangu. Alors que nous laissons l'essentiel derrière. Lors des baptêmes, nous disons toujours, c'est bien d'avoir la foi. Nous acceptons de suivre Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu et Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est que le premier pas. Mais par la suite, les marches sont nombreuses pour arriver jusqu'au plus haut. Atteindre et voir notre Seigneur. Cher papa, chère maman, nous n'allons pas trop nous étendre. Méditons sur ces sentiments-là. Si vous vous sentez impuissant d'appliquer certaines bonnes choses, demandez à notre Dieu par tes prières. Seigneur mon Dieu, j'ai envie de faire ceci de bon, je n'arrive pas, donne-moi la force. Sachons comment prier, sachons que demander, sachons comment aborder notre Dieu, mais la prière vient à bout de tout. J'en ai fini ici, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lèvons-nous. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qui appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous demandons un cantique au papa qui est dirigé. O sumo de coisa do Sangiramba, o menino sambo e assunilanga. O sumo de coisa do Sangiramba, o menino sambo e assunilanga. Nous passons à la deuxième partie, la partie sociale, pour laquelle nous demandons à l'intervenant de bien vouloir prendre la place au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prône et le Contango, une partie sociale au cours de laquelle nous vous informons le communiqué de l'église, le prix de Yambi, Bandeko, Baye, Konsambe, Nanabiso, Elongo. Nous sommes bien le 12 décembre 2021, il est exactement 16h26. Nabayo Bayakissima, ceux qui sont venus en retard, le prédicateur du jour, le révérend pasteur Kwanzambi Félix. Papa Atangli Bisso Mikandami, Negezali Momeson Nabiso, le psaume de David, chapitre 119, versets 121 à 128. Le psaume de David 119, 121, 128. Mibeko, Neabundoli Angona, Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Texte Naye Mkolomwalelo. Né à Zuyangona, Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Matthieu chapitre 22, 34 à 40. Le thème du jour, l'amour. Batata la maman, Maye Otoki, Tozuna Mkolmalelo, Ngaina Bion, Tiket, Toko Bomba, et Pesaliso Lobi Kolomasuka. Commentaire et Pesameli Biso, à qui des droits. Maman conseillère Azali Katnabiso, Kassia Kotambola Kayemo Kote, Bazali Oyo, Bazali Kolanda Tango Nyoso Nasima, Pona Koyesa Likambongo Kitoko. Nayango Tobengi, Maman Nabiso, Maman Landou, Maman Zouzi, famille de Papa Bienveni, Maman Kote Nabiso, Pobiso Bande Kolabino Topé Sabinambote. Faki, nous les Kafuka possible. Papa chargé à évangélisation, Yende Azali Kokambabiso Makati ya paroisse ya Blamenil, na absence ya papa responsable paroissial le révérend Batantou. Ne Tobengi papa Telemenabiso pour Biso Balo de Pesson. Okombo ya tata ya mwana pe ya tata Molimo Santo nda Molimo Santo amen. Vraiment ngonga ekei ndeto zali kosala continuité ya koyamba tokomi na suka na mama na likambo nde tokobongama biso banso tolingi totelemisa ye moko nkolo lingomba tolingi toyebisa ye telema esika papa azali na nkamba azali kuna te me azana biso awa a sentir que bana ya Blamenil vraiment bazalaki na mposa na ye tango ya molai
amona ete bana ya Blaminel bazangaki ye tango molai na yango ke tosengi na mama, s'il vous plaît mama otelema. Okongo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu nde tokomi na ntango oyo tobengaka mama aleka na liboso mpo ye te aya koyamba mbote ya mokonzi ya bule. S'il vous plaît mama oleka na liboso.
tata molimo mosantu okombo misantu ya pole. Okombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Sika oyo tokomi na tango oyo toyokaka. Mama mingi bazalaki ko déclarer lokola mama awumeli ayaka awate soki balami biloko mungwa azali kolekisa mungwa na biloko. Mingi bazali ko déclarer soki alami biloko soki alami pona absence na yo elekaki tango molai biloko mungwa eza kozwa bien te. Mingi bazalaki na souci soki ba moni yo na sente ovandi soki ba moni yo ozali bisika mozozo mitema ezalaki kosala bango mpasi. Kasi lokola Nzambe alalaka te, lokola mama mwili azali mpona biso banso. Eske lelo mama ye to ayete? Mama ye to ayete? Mama ezalaki soki mama umeli amonaka bana te, me soki aye na saki na ye mwa bombo ezangaka te, mwa biskuit ezangaka te, po soki aye abare bana babosana absence na ye oyo ye asalaki. Mama neti tomoni yo bana balingi bayoka mongongo na yo mama. Papa topesi merci mingi bolingono ezali monene na bisogana na yo. Lelo tozali le 12 décembre 2021. Nzambe na ngani ni toloba toyoki matei. Mutu nyonso alandi papa pasteur na bokebi bonso. Nzambe na ngai. Tosenga kande makasi po biso moko tokokoka te. Banzembo koutaka likolo koyaka kati na biso. Bitumba oya molimo biso bana na bino tozana makasi ya kobunda yango te. Me botindeli biso nzembo oye lobiete ata pasi yango eza koyela yo makasi na mabondeli. Ya mwana papa tosengi makasi. Merci na ndenge osangisi biso lisusu na mukolo ya lelo. Dans quelques jours d'ici année 2021. Nzambe nanga merci. Merci talabana ya nayo ya Blanc Menil. Ya solo papa posa ya mwana moko moko yo yebi. Mingi tomeli bakisi tozwi batonga. Mais lokola topesa ki Nzambe na biso rendez-vous toye. Zala na biso yaka koswa na bana na yo. Naza ya kokokate bokokisa ngai na molimo. Bokansila bayebaza nesiko te na bopito na baprison bisika ya pasi boyoki mabondeli ya ndenge na ndenge. Oyo bakoteya katika tobombaka pe tosalela. Po bipai touti nde kuna toyebi. Kuna tozali kokende makambo ya minene ezali kozela biso. Bozala na biso botambusa biso ti programme na biso ekosila. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Blanc Menil oye. Oye. Blanc Menil oye. Oye. Blanc Menil oye.
Oye, 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 bolingo, mibeko, misala, ebotosi. Ya solo botosi eleki nyonso. Toyoki matei, nakozala molai mingi te. Ba bonbon na ba biscuit ezali de présence na ngai. Et comme nazali ko représenter mokonzi ya bule na bandi bozali lesengo. Eza boye te ya? Eza boye. Yango na batata na ba maman. Toyoki matei ndenge papa motei alesi biso. Thème na ye azui yango na le plus grand commandement oyo banzambe batikela biso bolingo bolingo batata na ba maman eleki nyonso. Parce que na bolingo okosala l'effort ya ko respecter ba commandement. Na bolingo okosala misala. Na bolingo kolinga ndeko na yo. Ya solo ya koloba te linga ndeko na ndenge yo moko komilingaka. Équation wana ezalaka très difficile. Mais effort muke oyo bakosengaka biso ete tolingana pamba te bakoko na biso bana nkolo batelemisi awa soki bazalaki na bolingo te mbele lingomba oyo toyebi te ezali wapi. Mais bazalaki na liloba moko na bolingo na ntango wana masolo tozalaki koyoka ya bakoko na biso awuti na ndako na ye akanaki na ye te koleka epai ya mama Jeanne. Mais ntango aza koleka amoni mpe ndeko ye wana na lupango na ye akoti apesi ye mbote ndeko wana kovandisa ye naza na eloko te mais kamwa eloko moke ezali awa akobimisa bapartage yango ye mpe akolia yango na esengo pamba te bapesi yango na motema moko bapesi ye yango na bolingo. Na bolingo nzambe ayaki na se nzembo tokoyembaka yango batata na ngai na bamama na ngai. Thème wana oyo papa pasteur azwi ngai nalobaka toujours na matière misato batikela biso ya bolingo mibeko mpe misala. Pour ngai la matière la plus facile oyo na mona keza bolingo. Pona nini nayi na mama Maya. Soki likambo ezali to sololi to zabana nzambe. Bana ya tata moko mama moko ezali boete ya. Ezali bongo. Ba poni biso to tonga mokili ya sika. Mokili yango yango to bandi nde kotonga. To zali kotonga mokili ya sika. Bikolo na bikolo koye pai ya yo na ngai. Ba Américain si babandi koya. Toyoka to toyoka te. Toyoka. Toyoka yango kala. Tozonti makutu te. Ba Américain penza. Oyo to bengi ba Afro Américain ba koya pete pai na biso na Afrique. Mais lelo yo tombandi ko mona to nanu to moni te. Tomoni. Tomoni ya? Ingeta. Nanu basili koya te. Lobi wana bakoya yango wana to perdre ba place na biso te batata na ba maman po oyo bazali koyela biso batu ya ndenge na ndenge. Papa Kimbangu baza kobenga ye ba muso mfumu Kimbangu ba mususu toyoka to toyoka te nani ayebaka. Lelo tokomi na valeur biso ba kimbangiste to sala makasi pour être to garder place na biso. To fingi sabanzabe na biso te. To tambola kaka na solo. Nzambe azalaki na bolingo kati na biso. Yango atindelaki biso mwana na ye aye. Mwana ye atindeli biso molimo santo. Ye aye kovanda na biso libela na libela. Ba tata na ngana ba mama na ngai. Bipai to wuti nde to yebi. Makambo minene ezali kozela biso. Nzambe alingi biso mingi. Nzambe tango asalaki mutu apesaki biso mayele nyonso oyo ezali ke okoki koyeba likambo koya lobi. Menatina ya kobebisa bakoko na biso
balongoli biso mayele wana. Mais tango toyaki na mokili tozalaki na yango batata na bamama. Nzambe kozongisela biso eloko wana. Ekozonga. Biso totambola kaka na solo. Totonga mokili yango sika tozali kotonga papa te. Mokili ezali koya epai ya yo na ngai. Tokolakisa b'Amerike wana nini? Eloko nini tokolakisa bango? Malamu tolakisa bango un bon exemple baloba aya solo. Tala bipai to utaki. Papa te bakozonga na source. Biso lelo toyeba ambassadeur na mikili tozali ya poto toye. Mais un ambassadeur, ceux qui bâtit dans un pays étranger, ceux qui accueillent, mission na ye, ceux qui est azonga kana source, qui est les affaires étrangères. Azongi na mboka na ye, oye tinda ki ye. Biso peto yaki mission. Mission na biso ekosila. Balobi na biso tout partira de Paris. Toyoka kato toyoka kate. Toyoka pe yango, hein? Blamenilo ye. Blamenilo azana technique. Lelo opesaki rendez-vous. Maman le 12 ko zangate. Maman yeto ayete. En tout cas, totonga Yerusalemi, toyoki nzembo. Batata nangana ba mama na ngai. Bana nganga nzambe oye. Awa bazali. Maman du sais azali awa. Ah, oso sala recensement bazali mingi eh. Bazali mingi, pa pasteur nyoso bazali bana nganga nzambe mama déjà. OK. To sepeli. Bana banganga nzambe oye. Ah. En tout cas, to sala musala bazako senga biso. Slogan na bino bolobi na suka bobakisi botosi. Botosi leki nyonso. Okoko sala ndenge nini mesoko tosaka. Nzambe ko pambola yo. Pe okonuna te. Mesoko tosaka te, batu nzoko zano na 30 bazo peso 50 ans. Mesoko zana botosi, ozana 50 ans bazo peso 30 ans. Blamenilo ye. Bon, na yoki lisusu makambo ya orphelinat. Mama Mireille ozali awa. Bosi bobandaki? Ah, tozana nuna Pierre. Bongo toi na boya lerni. Orphelinat kotonga mate. Ah, batu nyonso bazana ba OK na ba catholique bazana. Wana ne na yebi protestant je sais pas. Mais du moins to yebi batu nyonso to basala ya bango. E bongo biso bakolo mokili. Tozonga kisima mesikoyo tosi tozwi nguya. Nguya ya ndenge mususu. Oyo tokota nango na 2022 batata na ba mama. Tozala bana na botosi. Nyonso baza kotinda biso tosala. Baza kotungisa biso te. Potang mususu bazo tungisa biso mingi. Kaka bikateli. Ote totonga na biso. Tozala na kobanga te. Totonga Yerusalemi. Moka bule. Moka ya diraka ya makamboni. Totonga Yerusalemi. Tokokende musika te. Lelo tobande ntinsani ngana linga soki ntinsani ezosalema biso nyonso toza na kati. Okoko bima pour 2-3 minutes ozongi. Wana nde botosi nde yango wana eza boye te ya. Me baninga baza kobunda yo masolo na libanda oyebi ezalaki ah. Allez, ok, hors sujet. Et comme makambo mususu kande ye makambo baby. Mais ok, oye bozonga. C'est autorisé motunyo so abima. Ok, pour 2-3 minutes tozonga. Mususu na ke ko lia pona melaka kisi. Metanga bokendo lia entrée. Consistant et koti. Dessert eye. Café eye. Wane se sali 30 minutes azaka libanda. Awa biso tozomona pasi
dirigeant za kopola baza kobeta ye Dirigeant Oye! tala bino tout à l'heure oyo batei biso tobomba mpe tosalela po ete nzambe akitisela biso eloko wana tozali kozela. La promesse est une dette. Nzambe a promettre biso alobi ya se ya biso ya likolo mpe ya banani eza ya biso me ye azozela biso tobongwana alingi biso nyonso mokolo wana tosepela eza te ke 10 personnes kaka soki nayoki kaka toza exemple ya bana Israel ndenge swaka nga po ebela bato kaka mibale bakota me biso nyonso fo tokota eza boye te osilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. tokotonda maloba ya siki maloba ya bwania oyo tozwi na kati na esika oyo okombo misato ya bole okombo ya tata ya mwana mpe ya molimo santo.
Tokondi. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Papa to peso lisusu merci na nyonso saleli biso banda to koma ki nesiko tina tango. Mutu na mutu abima nesiko yo atia mobolingo kati na motema na ye. Ti yango te kokomisa biso na 2022. Simba banzoto na biso etondi na bapasi ya ndenge na ndenge. Tala ba mama selo na yo kofuka mapasi. Me lokola bandimaki mosala yango bazali kaka be kosala. Mutu akosala kayebiti na nini ya kosalelaka. Tosengi bobele mapamboli. Bomba biso nzambe na biso. Pamba te fin de l'année yalaka na makambo mingi. Surtout ya mabe ekozalaka mingi. Yango to bipese pa ina yo. To yaki na kimia tango ekuki tozonga na bandako. Tike tozongisa moko na kimia na ndenge to bimelaki. Toute la semaine papa batela bana no bakokende bekon. Oyo bakokende pe misala ba démarche ndenge na ndenge ko salema kotika moko te. Biso pe ba yeto kotika la kananda ko kobosa na biso te. Kimia na nzoto pe milimo na biso elingi nzambe tika yango salema na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Tokende malamu